Shalom peuple de Dieu, la nouvelle vient de tomber. Frère Nabiso Cédric Kaseba a suspendu na Majabu Gospel. Vite fait, nazotangela bino décision ya Majabu Gospel, bakomi boye. Shalom peuple de Dieu. Faisant suite à toutes les vidéos à scandale circulant sur les réseaux sociaux, mettant en cause M. Cédric Kaseba, manager des artistes à Majabu Gospel, pour raison d'enquête, ce dernier est suspendu de manière préventive de ses fonctions au sein de Majabu Gospel avec effet immédiat. La direction générale assurera la fonction de manager jusqu'à nouvel ordre. Donc, on a décision au Majabu Gospel ezui pour M. Cédric, à part Kozala Mobali, ya Deborah Lukalu, à Zappé manager, yaba artiste. Donc, bon, tu éviter réellement de quel artiste il s'agit. Et ça, bah, oyo ya, bah, oh, bah, ça, on a concours, ou bien, bah, oh, bah, signé qui contrat avec Majabu Gospel, on ne sait pas, donc, bah, on bah, ebi, manager Oya Zali et ça n'a point nini. Donc c'est un peu ça la décision où est tombée. C'est tout à fait logique, hein, la décision à Boyepo et ça quand même Majabu eza une organisation bien structurée. Donc ce qui déjà moutou azoya ko ternir aza image ya entreprise to ya eloko en tout cas c'est tout à fait normal ba mibeko ekwe ya tope batia e mupandi donc c'est tout à fait logique on s'attendait na lettre ya boye na décision ya boye po Majabu ndenge eza wana eza régie eza na ba règlement d'ordre nango intérieur eza na statut nango eza na mibeko o esengeli ba membre nyonso ba respecter en dehors de ça Majabu eza une organisation émanant ya bana na nzambe biso pe bana na nzambe tozana ligne de conduite na biso tozana éthique na biso pe ya ko respecter tozana mibeko na biso pe ya ko respecter donc tout ça ensemble les osala que conduite ya batu o baza comme ba animateur nango esengeli ezala irréprochable po bate bele bazotala bango en plus place baza pe ko musala yango esangisi kutu na ba plus jeune bana mike baza na Majabu ba oyo bakozwa exemple pa ba mikolo donc soki bakomona ba makambo ya boye et pas batu oyo bakoki ko servir bango d'exemple ça choque donc c'est un scandale alors décision ya boye il fallait kake kwe ya bon c'est administrative hein ba moi ba apaiser maloba ba komi moi da maloba moko ya kitoko mais normalement c'est comme ça il fallait ba agir ndengo wana